Et bandeli ya poste la mon abino bandeko obo pesaka confiance na fidélité na mbonda ekolo magazine d'actualité mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville na ba diaspora partout na confiance de fidélité oyo bo pesaka biso. Avant de faire la édition de biso ya mokalo to bana boko pesa bino ba grande ligne eux ko composer édition yango ezalo ko la sommaire bondi melanga ke le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi lancé un message en rapport sur sa 4e anniversaire il y a l'indépendance de la République démocratique du Congo et puis il y a contexte il y a insécurité de la partie est il y a République démocratique du Congo beaucoup d'éléments où il y a concert patriotique chrétien au Betamaki la commune il y a Monga Fula la église Emmanuel Chacha avec la chante de l'éternel maman Martine Wema et Betamaki Toko avec un partenaire idéologique beaucoup d'éléments où l'église cité de paix la première rue Ezekumbamaka la apôtre Serge Lukanga parce que prière moi ma casse ya kafu ba chrétien bataki ebele la carte toujours ya koluka koeba nini sengeli congolais asala à rapport à 64e anniversaire ya l'indépendance la République démocratique du Congo. Moteli susu pona ebike bozali ebele awane to fongoli édition la biso ya mokolo lobo ebake la République démocratique du Congo mboka ya Patrice Emery Lumumba ya Simon Kimbangu ya prophète Sanier Raphaël Alavera et outi qu'on fêtait 64e anniversaire indépendance d'Ango moko la dimanche le 30 juin 2024 la célébration moko et outi concernant la agression oyo et ça qu'on les pour la partie est la République démocratique du Congo mingi ya Rwanda zali ko sala contre la République démocratique du Congo donc le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sali discours moko oyo la nation lobeli mingi puissance à monter la FRDCP à Serina, ma disposition est à ma casse routière, ma forme que permettre que FRDC a la casse pour combattre ma désordre de la partie est et à Mboka, tout à propos recueilli à mon Mboka, écrit dans Mateta. Mes très chers compatriotes, le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nirangongo et du Massissi constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, communautés angolaises, burundaises et centrafricaines, en raison de nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles telles que convenues avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés complique la résolution de cette crise humanitaire. Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir
prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population, avec un budget cumulé sur les 5 ans représentant 20% du budget annuel, essentiellement destiné à poursuivre des actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Situation sécuritaire à Kanyabayonga, la territoire de Lubero, et ça peut mettre en bon ma belle casse ma disposition, et ça concerne ma pognon sur Ezoma Kitoko à travers le Conseil de sécurité et Outaki, que le 14 a détail dans l'élément. Vous avez tous suivi ce matin et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Lubero, en province du Nord Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures de discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux se jouent, pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement. On a dit que vous avez vraiment un vrai leader dans la vision pour la République démocratique du Congo, en général, en particulier pour la province, pour la commune, partout, aux caractères, surtout, et c'est le calibre. Il y a caméra en bonda école pour permettre qu'il va découvrir avec impact et de justice élément au signé Benjamin Kilunga. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso, parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi genio solo kola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi je mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Vous pensez probablement bien sûr, hein, pour la mine, parce que nous tournons Azali au départ. Azali na droit, hein, il y a principes fondamentaux, Azali na droit, il y a des vrais fondamentaux en tant qu'être humain. Le premier, ils ont contacté Azali au sommet du pays. En plus, Azali ma représentant ya Kwango. Oyo bandima, oyo bazwaka pouvoir, bazongi na ba village, bakeye ba pesi bango pouvoir, bota na ndenge to souffrir. Tant na tali dégâts
au moto de salaki nazalaki obligé nalandela moto ne kutaki wapi. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balider oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi balider ya solo pe to beteli bango kambonda. Partout c'est quand tu la commune na bino numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to ko tatu ko solana bino. Toujours dans la région à rapport à ce 4e anniversaire de marqué l'Ipane à la République démocratique du Congo. Boye Baké, merci beaucoup à mon nene et c'est la cathédrale Notre-Dame du Congo au Molamboka. Les cardinals fridolais à Mongé à Sénégal Congolais en tout cas, ça va conscientiser pour Luka, pour ça eux pour permettre que Mboka la mission et Kende Libo surtout dans l'élément aussi Benjamin Kilunga encore. Neko ya Congo, bondi melangaike. Na omeli na ye ya évangile ya Saint Marc chapitre 5 verset 21-46 les cardinals Fridolin Ambongo azako dénoncer hypocrisie ya communauté internationale vis-à-vis ya République démocratique du Congo pe alobeli corruption oyo eleki makasi awa na mboka. Archevêque métropolitain ya Kinshasa asengi na ba Congolais ba compter na ba effort ya biso moko po na kozongisa kimia na kati ya République démocratique du Congo. Peuple congolais, si tu restes accroché à cette vraie foi en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Ne compte pas sur la puissance de ce monde. Ne compte pas sur la communauté internationale. Ce qu'on appelle la communauté internationale n'a jamais été de notre côté. Ils nous font les yeux doux en nous côtoyant, en donnant l'impression qu'ils communient à notre souffrance, mais c'est cette même communauté internationale qui passe de l'autre côté et achète les minerais stratégiques qui est volé au Congo au prix du sang versé du peuple congolais. Et Sengeli Bondi Melangaike, les cardinaux Fridolin Ambongo, Azako Senga Lisusu na ba Congolais nyoso, la prise de conscience pe asengi na bango, batelema pe, batambola po na koluka kimia ezonga. La solution pour nous, c'est de compter sur nous-mêmes, de nous appuyer sur notre foi à un homme, Jésus-Christ, Fils de Dieu, celui-là ne nous trompera jamais. Peuple congolais, lève-toi et marche. Seule la justice élève une nation. En participant à la célébration eucharistique wana bondi melangaike basambela kipo na basoda na biso oyo basala front la partie est ya mboka loboko ya nkolo ezali likolo na bango po balonga etumba o kitoko. La cadre de rappel esengeli boyeba ke ba chrétien ya ba paroisse ebele oyo bautaki na kati ya ville province ya Kinshasa bango pe basala kiwana ponyo so eleka kitoko yango pe biso tobetisika kambonda. Bango bazali champion ya masolo état social ya kati ya République démocratique du Congo ezali bongo fondation Jonathan Sango à travers FJS devise soko ezali ko contribuer na montant lokola ya 500 francs congolais par jour et ko permettre que la fin de l'année on se fait la kitoko elongo yo na libota na biloto za élément au signé Wilfried Samba le caméraman de guerre. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na fondation Jonathan Sangu ba fetaki kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepelaki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepelaki ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebe ebongo na cadre ya ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo
Pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pe. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga to kosala ke tozala bien. Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien. Pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie. Na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. Tosoki na religion bakandenge toyebisaki bino te ekozala mbala ya liboso awa na kati ya république démocratique du Congo concert patriotique chrétien et notamment Mama Martine Wemba akokisaki promesse oyo ayebisaki bakongolais bodibelangaki nyonso esalemaki na commune ya Mongafula na église Emmanuel Church atuka boyebaki participants obaki ebele sika wana bazalaki na eselema kati oza élément oyo signé écrit dans ma tête tapé Benjamin Kilunga batémoin ya événement. Mwana ya Congo kaka ndenge toyebisaka na bino ke ekozala mbala ya liboso concert patriotique ebetama awa la kati ya République démocratique du Congo précisément la ville province ya Kinshasa. Bondibela ngai ke masolo yango pe etambolaki avec impact na idéologie na église Emmanuel Church oyo ezalaka mingi na commune ya Mongafula avec la chantre de l'Éternel Mama Martine Wama oyo abetaki mindule kitoko na cadre ya ba chanson patriotique oyo ezalaki ke ebele ya bana na Nzambe oyo bazalaki présent bango nyonso babinaki basepelaki pe bakumisaki Nzambe de manière que kimia pe esengo ekota awa la kati ya ba République démocratique du Congo. Bino moko boyokelanga na numwa eloko yo. Ne craignez point et ne soyez point effrayés, peuple congolais, Dieu est avec vous. Oh peuple congolais, Dieu est avec vous. 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 Bino moko boyoki mindule ya kitoko ba chanson patriotique boyeba peke prière pe esalemaki makasi epai le pasteur Yves Mapo Congo Mokalabiso ezala béni pe le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa pe ba sagesse de manière que atabwisa mboka kitoko babosalaki pete kosenga na Nzambe po a bénir ville province ya Kinshasa elongola gouverneur nango mwana mboka Daniel Bumba de manière que bénédiction pe ezala likolo na epo atambwisa Kinshasa na kimia nyonso masolo oyo ekendaki kitoko na esengo yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Totikala toujours dans notre religion la table de célébrer 64e anniversaire indépendant de la République démocratique du Congo Mobangé. La prière d'action de grâce et salamaki la église à cité de PE Koumamaka. Et père apôtre Serge Lukanga Bodibaki Bakidaki et Belé Bakumisaki Zambé Bazaki Matea qui toko eux permettait que Mokabiso et que les négociations soient éléments au signé Yannick Kaloso, les caméramans de guerre. Ndeko ya Congo bondimela ngai ke na cadre ya célébration 64e anniversaire indépendance ya République démocratique du Congo mobange la prière d'action de grâce et salemaki mingi kuna na église cité de paix oyo ekumbamaka epai apôtre Serge Lukanga bondimela ngai ke bato bautaki bisika nyonso presque la 4 coins ya ville province ya Kinshasa pe na ba province ebele bayaki po na kosepela elongo na ye na cadre ya prière pour la nation bondibela ngai ke l'apôtre Serge Lukanga ataki kitoko en rapport na oyo esengeli congolais ayeba po na 64e anniversaire ya indépendance ya mboka na biso
bino moko boyoka manda ma prière ndenge nini esalemaki. Tellement que elekaka kitoko na suka masolo ye moko apôtre Serge Lukanga loboko la nkolo abeta kimbonda boye liboso ya caméra la biso. Notre hymne national, sinon le premier mot qui dit debout Congolais, et sur base de cela que nous avons dit, tout Congolais de vivre d'indépendance devrait être debout. Voilà un peu circonscrit le cadre de l'indépendance avec la vie. Masolo kitoko oyo ezako salaba éveil patriotique de manière que Congolais aebake ye mokonde asa na charge ya koluka Congo ekende liboso. Tika ete ba prière aboye esalemaka souvent po Congo ezala vraiment béni yango pe biso. Tobetisi kaka mbonda. Totika kaka la religion on dit le pasteur Dominique Nzongoma bakisaki vula moko kati na bomo ina la cadre pour célébrer 50 ans d'âge na yé donc na yaki asataki mo bangé la cultivation des grâces à l'église mission évangélique et l'enseignement de la parole de Dieu mais c'est pas dans mon cours de la commune de la quartier 6 Benjamin Kilunga avec témoin événement la course la Bonda école magazine d'actualité. Nekonanga Congo bondi melanga ike na cadre ya ko fêter 50e anniversaire na ye et surtout que azalaka mosali ya Nzambe le pasteur Dominique Nzongoma bondi melanga ike abakisaki vula na kitoko yango pe depa ba célébrer ki yango la elongo na bandimi ya église na ye mingi église mission évangélique l'enseignement de la parole de Dieu mais c'est pas la mokuse boye bake nyonso esalemaki mokolo ya dimanche le 30 juin 2024 na église na bango kuna oyo ezalaka la commune ya Njili na quartier 6 bino moko boyo kandaganine l'homme de Dieu le pasteur Dominique Nzongana apesaki ba exhortation ya kitoko na cadre kaka ya 64e anniversaire ya mboka na biso République démocratique du Congo pe na cadre ya 50 ans ya anniversaire ya mbotama na ye. Nasuka masolo tellement que abakisaki vula moko ya 50aire na ndenge akomi nango oyo esaki esengo mingi bondi belanga ke asuflaki pe na gâteau kolia komela nyonso esalemaki avec impact na idéologie kaka ndenge boza komona. Bino moko boyokelanga ndenge nini bonda ebetamaki na occasion ya 50e anniversaire mosali na Nzambe le pasteur Dominique Nzongoma Pilebe visionnaire ya église Assemblée chrétienne Bethlehem nde lelo tozalaki invité pona manifestation munene oyo esami na cadre na esika pona notre pasteur Dominique lelo eza nde 50 ans d'âge. Nous devons célébrer l'anniversaire, vraiment c'est bien passé. Eza masekite. Soki omoninga na tondi samine sengo boye eza anniversaire ya papa, ya mobile nanga, ya l'homme de ma vie. C'est pourquoi au monanga nazo sepela tellement makasi, naza ne sengo makasi. À l'occasion de ces 50 ans d'âge, nous sommes très ravis. C'est une grande manifestation réussie. Yabo esali kitoko komona mosali munene nkolo le pasteur Dominique Nzongoma ndenge abakisi vula na ye biso pe mbonda ekolo atuka tokosenga loboko na nkolo ezala na ye de manière ke misala ya Nzambe etambwisama kitoko pe emonana na nzela na ye yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Association Conseil Général basalaki bobange la marche de santé bokola samedi le 29 juin 2024 na cadre pour célébrer 64e anniversaire ya Lipanda ya mboka ya biso témoin événement Wilfried Sambada Benjamin Kilungwa. Mwana ya Congo bondi melanga ike staff quartier général oyo ekumbaka na babilenge kitoko bozali komona bondi melanga ike
basangala ki depa na cadre pe ya ko fêter 60e anniversaire ya ba République démocratique du Congo. Boye bake depa na cadre ba marche de santé babadaki mingi na entrée mikodoti depa ba koma ki la kikole pêcheur esika api kolia komela nyoso ezaki vraiment au rendez-vous. Bino moko botala ambiance o bazaki dongo pe boyoka ndenge nini babetsaki mbonda. Félicitations à jeunes, à bandeko na ngai o bazaki pe moi courage wana ya ko participer na marche yo. Po ezanga ba jeunes belete. Peut-être ba misusu lelo ba ina idée on a té et puis na ko za na volonté. Mais biso quand même to sangani wana tina ke no ya valoriser moi mokolo ngo ya lelo. Yango wana pesi merci ebele makasi vraiment pa bandeko na ngai ba jeunes. Yabo esali kitoko comme na bilenge ndenge basangani po na kosala ba marche de santé na ngonga oyoyo omesala kosala ba marche de soulard amboite ba pala bango pe mala nsima eko ba pe ya bino ekosala kitoko makasi yango pe biso to fuli bango kaka mokakosa pe to betisika kambonda to kesi ko activité sportive na kamboka monene l'honorable Gabriel Mboma, premier citoyen au Kimbasi, qui avait vraiment un vrai Kimbavilo en Nélia Solo, à sa équipe la cadre match loisir et le terrain, si on bat un élément au signé, Wilfried Samba. Deko ya Congo, Bondi Melangaïke, na cadre toujours ya ko fêter 60e anniversaire, ya Lipanda, ya République démocratique du Congo. Match loisir moko ya kitoko ebetamaki mingi na route mokali na terrasse wa Maza na commune ya Kimbaseke. Boyebake des grandes équipes ebetamaki staff mondial oyo mwana mboka l'honorable Gabriel Mboma azalaka pe membre la kati elongo na bandeko ya staff Tukumata. Nyoso ebetamaki avec impact na idéologie toujours na cadre ya kokanisa pe moko la bango oyo atikaka biso na mois de mars na kombo ya Alexis Madiapanga. Bino moko, bota la nangani ni match oyo et banda kitoko avec impact à la idéologie. Tellement que ezalaki journée moko inoubliable, Bondi Melangaïke moko la bangope abesaki mbonda boye. Tokutaki kobungisa moko ya biso, membre na biso moko na kombo ya Alexis Madiapanga atikaki biso na mois de mars. Alors, vu que balela qui est vraiment musika, bandeko mingi bazwa ki makoki ya okoma esika balela qui était na Gombe, de na bosenga ya bandeko ebele ba ki non, moi na mboka wana azalaki pe figure moko emblématique na kati ya contre na biso yo. Alors il a fallu que ça le loko moko na mémoire na ye. Nde tukanisaki yango mais na lisungi na biso moko tokokaite. Nde to sengaki lisungi epa ya honorable Gabriel Mboma oyo aza moko ya bana ya mokali oyo tozali pe azali moninga ya tango molai tobandi na ye kobanda na 2011 tobandi kotia toujours maboko totikaka ete na ndenge lelo oyo azali molobeli oyo ya biso nazosenga bamerci ebele epa ya honorable Gabriel Mboma mpona confiance oyo azosala biso oyo azokoaccompagne biso et ti lelo azotika biso te vraiment na pesi ba merci belé. Lokola l'honorable Gabriel Mboma azalaka mona Kimbaseke ya tongo akokaki jamais kokende ça pour autant ata la likambo o etali sécurité ya bala Kimbaseke depa akedeki na la police ya proximité ya siwambaza po asola kitoko na la police na masolo o etali proximité ya sécurité et pa bala Kimbaville. Bondi Melangaïke nyoso ekumbamaki avec impact na idéologie. Makambo ya boye yango nde tokosenga ba député mingi pe bo emboîté bapa na epo nyonso eleka kitoko yango pe biso tobetisika kambonda amakisi vula mokolo vula ozabe apesa yo la kadi ya page rose boyebake mwana mboka andianose iba oza kofanda kata Suisse mokolo ezali mokolo moko ya esengo mpona ya alobi vraiment ke champagne pe taba moko na konga ya mongolo epipila komweka ya liva poto ezali liyama na ndeta fina pe biso mondo ekolo elongo na ye tosouhaite ba happy birthday to you. Plaisir avec exactitude, nous mettons tout ensemble, nos cœurs.
abakisi mbula moko kati na mbula oyo zabe apesa ye sheria kitoko ya mpembe oyo bozali komona na kombo ya Aminata Ngabi boyebaki etikolo moko ya nkolo ezali likolo na ye mpo mbula oyo abakisi ezali ya esengo epane kolia komela donc itaba moko mpe kwanga mongwale la pipila kobweta yo mapoke eza kolia ma ondire la film na biso bembonda ekolo kosouete bajoyeux anniversaire. Plaisir avec exactitude, nous mettons tout ensemble. Awa nde tosilisi émission ya biso ya mokolelo mettre okamala bete ça pour autant tosala bino par rappel ya batitre bebake le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi lancé message moko en rapport à sa 4e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo oyo et la conteste la insécurité la partie est ya mboka pe bolaki élément oya conseil patriotique chrétien avec la chambre de l'Éternel maman Martine Wema et maintenant qui toque toujours tagameli après ça qui promesse le plus bolaki élément oya église cité de la paix et comme la apôtre Saint-Jean Lukanga parce que prière d'action de grâce toujours pour la table là sur sa 4e anniversaire de la République démocratique du Congo et pour fêter la indépendance. Dans ma rappel de titre, on a bouclé complètement émission Mokalo aussi la caméra qui Misala Kitoko. Yamona Mboka, Benjamin Kilunga, on a une mission de service de la partie Est Mboka, la maman ministre, donc, elle a déjà avec la ville province qui se fait, émission aussi, maman qui est pas Moko. Wilfried Sambana Yannick Kaloso, réalisation montage, Misala Kitoko, ingénieur Egrid, Matek Tama, à l'aide de la présentation, mais on se à tout moment. Bon, continuez de s'abonner massivement à la chaîne YouTube de l'émission Moda École officielle et en plus, activité la mignon, parce que la mignon, bon, la remise sur le format primo promotionnel, délicat spécial, la Lipo, la Soule et le représentant en Moka, Gilles Sanga, au passage, vous savez, qui toque avec un partenaire idéologie. Je vous aime beaucoup plus. C'est que ça, c'est l'unité, mais nous, prochainement, au Tika Malamou. Bye.